Voilà, allô, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bienvenue na babone nanga batutu balingaka. Dorcas c'est Bolokoko batutu batalanga en direct de Bolokoko officiel. En tout cas, je vous dis merci, merci de vous abonner, merci encore une fois de liker et de partager notre vidéo. Merci na babone nyonso balingaka Bolokoko, ba Gaulois, ba Gauloise, ba gladiateur, les abakouk du monde entier. En tout cas, merci Nabino, boza ebele na monde au bolingara biso, en tout cas biso pe to lingara bino tellement il y a trop et ya mingi minga le bezate to bengi bino bo kendo s'abonner, to bengi bino bo liker, to bengi bino bo commenter, yom to lingara la Gauloise, yom to lingara Dorcas et Bolokoko, commenter vidéo, partager like, voilà. Nalingi bino ya mingi ba abonné nanga nyonso ya monde entier, ba Gaulois, ba bakuko nalingi bino ya trop. Merci à Sam Coucou Linchester, Moutememe Coucou, merci. Namazozo na un de Yabiso Moko, la maman de tous les Abakouk, merci à toi. Un grand merci encore une fois de plus. Nabatutu balingaka la Gauloise et batutu balingaranga. En tout cas, na Pesibino, bah merci à mingi pe à trop. Tu veux continuer au sel la bino musala kaka ndenge sengeli ndenge to mesana koloba ko changer d'idée dans ta série. Ndenge mesana to mesana koloba ko sel la bino musala et to continuer kaka ko sala pe to rolembate. Ata batu bazoluka balembisa biso na mafinga na maloba na ba critique na misala na bango ya mabe. En tout cas, nous on va pas se fatiguer. Tu s'est fatigué pour parler de cette SB. Tu s'est fatigué pour kolobela sila. Tu continuer ko sala musala na biso comme il faut. Ba héroïne na ba héros ya Jérémie na role mapete kolobela Jérémie. Ngata obi ngani la vanjawa. Si la ebi que nazara un amour vrai envers lui. Na linga lobela mutu po na intérêt te. Bon moni Jérémie na lobela raye na intérêt n'aurait pas Jérémie. Bongo no tu na ye moi na ya rocha makele belé bo sur yo pesa nini or lo bana bine lokote na senga rapé mutu te na lingo sala musala oyo na bolingo na lobela mutu na vandi bo moni na vandi bo je parle de Jérémie Chabani avec amour ouais nga linga biloka bongo mutu okanisa nyonso yo okanisa ngani na za bo etalinga te etalinga te kanisa nyonso loba nyonso moni koloba ngani na vandi beso na bina za focus léger tango so na bina za focus na muto focus na muto esi donc na minute on bateau bolingaka Dorcas Bolokoko boyeba ke ba héroïne na ba héros ya Jérémie Chabani Bolokoko aza pe côté na bino parce que oncle Jérémie aza muto respectera mam aza muto respectera pe surtout biso et avec toute considération to relembate ko défendre eux bandeko lelo na moni e bandaki ya na bandolo bandaka le banda si je me trompe pas depuis le mercredi si j'ai à papa Alain oyo est choqué batu même bino moko le genre de famille maboza choqué malgré boso la hypocrisie même batu oyo na minute oyo bazo travailler na belle baza choqué bandeko na ngai nata nyonso oyo papa Alain asali na Bel Art Télévision belle vie okoko futa papa Alain boye te papa Alain a sacrifié ko jouer na FB pour azala na yo belle vie natan nini natan o FB eza chaud jusqu'aujourd'hui mais aboya koleka na FB pour atikala na yo Bel Art Télévision. Beaucoup d'artistes et comédiens baboya sila baswana te babebana te par rapport ya condition oyo yo pesa bango ba sacrifier eza batant na bango po bavanda na yo mais comment papa Alain wana oyo azwa temps na ye na Bel Art Télévision ti yo pesa ye poste ya cordon parce que yo moko yebaka pourquoi peut-être poste ya cordon yo kanyi biso papa la banda ko peser te papa la avec l'eau te on a pese poste wana cordon te c'est parce que papa la banda ko peser yango moni ovandisaki na poste wana ki cordon mais comment lelo papa la tikali ko finga yo te
Yo na papa allait boler de l'autre côté. Yo na papa allait besoin d'un problème té. Parce que papa allait se donner trop à Jérémie. Lokola yo lingara ke muto azana yo te bazala na epete. Oyini papa allait. Oyini papa ya batu dans le vide. Yo ne botika dans un problème te, yo ne bobebana te, yo ne bosola bosola ndenge nini ozo yina mutu dans le vide. Muto bobebana te, muto boswana te, bokutana te, mais dans le vide ibola mke bon matin, on s'est décidé ya koyina ye. Comment vous faites ça? C'est la question que Nami posera chaque fois. Comment vous faites ça, cher ami? On a beaucoup de dans le vide, parce que Moutou, est-ce que papa allait quand a comme jouer pas Jérémie? Est-ce que papa allait dire que Yone Bokabouani? Comment ils ont senti qu'on jouait à papa allait pas Jérémie? Et comment qu'on les ait yo? Comment ils ont besoin d'artistes de Nyon se base à Kana Sama Colonao? Comment? Martin on va pouvoir respirer peut-être voyer peut jouer ah voici si pas que place mususu à respirer à ta muki était parce que Bellevue a existé le col jouera déjà dans Bel Art Télévision il faut avant d'accord dans Bel Art Télévision non basa d'artiste basa la propriété privée non t'es Bellevue basa la propriété privée na yote bandero nanga likambo et salinga pas pour nanga yo lobango mais ça yo lobango parce que j'ai mal comme on a ba vandi na télévision ba fungoli ba live misusu na kati chaîne YouTube misusu na TikTok pour na koyebisa papa aleke aza ingrat Bellevue akundela ye mwasi cher ami bandeko ba bolingo oui toza bato parti na parti biso bata IDPS bino pepere de to boite mais comment bokoki kolamusa mutu pota oyo bana na ye lelo babengama baorphelin na baorpheline parce que cette dame là kufa boye na 2025 kolamusela ye dossier oyo ya kofinga ye yango boye na korépondre nga papa alatikala jemo koleka na émission afinga mutu toke pa Jérémie ezalaki mercredi oyo nake pa Jérémie papa ala oloba te avandika kimi otangaka papa ala ekimi oloba te na mitu na biya na papa ya na bite ye azali mutu aloba te aloba na ye mingi te. Comment? Il vous a fait quoi? Yaoya kotumbola pota oyo. Bana wana batikala borphelin na borpheline. Bazanga mama na bango. À cause ya maladie moko boye memara mama na bango. Parce que Bellevue a contribué à lelo comme que papa allait à la reconnaissance envers Bellevue parce que Bellevue a koundé les moisités. Bande roboto sur la bien. Entreprise nyonso. Premier degré bakundara toujours to solo la vérité premier degré bakundaka toujours dans chaque entreprise moi si to mobali en tout cas entreprise il fait contribuer en 100% parce que baza ba premier degré okufeli cousine okufeli tata moi si okufeli ewane équipe mais papa allait na kati ya Bel Art Télévision avec cordon ah bah non, on poste, peut-être qu'il poste à mon nez. Cordon, on peut faire cordon, on ne va pas assumer ma responsabilité d'ailleurs. Parce que le lot gagne parce que papa allait doit te remettre. Ah papa allait il fasse la reconnaissance vers yo. Yo on sait qu'il y a tout reconnaissance n'engeni. Tandis que yo muta bimi sa yo. On dit quand même pas qu'on reconnaître yé. Bellevue, yo va muto que non que la mouille me gauche ma colite. Tout sur la pembe. Yo za moto fo muyembe gauche wana papa na muyembe gauche yo ke ndoti kele bakoli ovani bakoti ya muyembe gauche bakoli yo ke ndoti ya muyembe gauche bakoli yo Bellevue mais on va reconnaissance envers muyembe gauche parce que muyembe gauche aboti vie aboti yo bato yo ke na rosala bado ba papa oyo mikolo yo komisa bango bakamba papa na yo muyembe gauche vraiment il fallait na papa no numéro 1 Koko no muyembe gauche, que non muyembe gauche, bah non yo sara na artiste et comédien. Que non c'est pas muyembe gauche. Est-ce que muyembe gauche c'est à vendre à $100 à Bellevue?
donc yo za ono lingaka bato ba reconnaître ba bien fait na yo salela bato mais oyo bato ba salela yo yo reconnaître nango te yo oza donc nayebi te hein donc fi moko ingrate ya matricule 0 ingratitude oyo fingaka bato yo moko mama na ingrate otikala jamais kozala reconnaissante envers mama via yo kasi muyembe gauche ndenge avanda na besoin tourner banzonzingi te excusez si aza mpe na besoin nango peut-être muyembe gauche avanda kuna alobaka ke fii nanga via apesanga mpe ekoko me koko yango akipaka esala mpe muyembe gauche parce que mekende oke ezala mpe reconnaissance ata vers muyembe gauche parce que so muyembe gauche abotaka via te yo polinga ozala te tonga toyebi te ongo existe te okoma koexiste mpo na muyembe gauche kende koremettre muyembe gauche ata enveloppe pourquoi yo belvi yo okomi kosakana bato boye comment yo okoma omona bato biloko pamba okomi kojoue na bato belvi papa ale peu importe que ofutaki ye mais papa ale aza camarade na yo te papa ale kojoue pa jérémie amanke yo te afingi yo te alobi no mabe te atikala ata mokolo moko koloba nao mabe te lelo bato na yo bazofingaka papa alain yo ozala so bato na yo baofinga mutu ovandaka kimia ovandaka kimia olobaka eloko moko te so bato na yo baofinga bato mutu okoya papa alain tant o papa alain asali na bela yo kofute monnaie de singe te yo kofuta papa ale monnaie de singe te ata mokolo moko te oza moto akozala reconnaissante envers papa ale moto basakrifie baplace mosusu kaka mpo jouara na yo papa ale na jérémie baa na problème te yo linga papa ale aboya jérémie nde marina aboya kojoue pa jérémie parce que marina abikaka na yo marina vivraka na yo papa ale avivraka na yo te kokundela papa ale mwasi c'est pas dire que bana papa ale wana batanga classe yo moto futela bao minerval yo belvi yo futela bana papa ale minerval te komo bosisi baartiste valeur bo nayebi biloko mosusu bandeko ba bolingo ngai yango momona yango kindoki mais age na frigo ya chambre en tout cas semble yango momona yango kindoki c'est l'envoûtement et puis comment yo so osali mutu bolamu kaka so bokabwani na ye bolamu wana fo bato bayeba bato na ye fo baya oyo bakunia ayaya yaya okabela jérémie $200 ekomela nzembo ya bato na yo jérémie azonita $200 okabela ye na mama ya bango boya biso émission papa ale asingi yo belvi ye na biso ata voice oyo baenregistre papa ale atongi yo eza nini communauté bozomona bovandi kimia papa oyo bato mokolo alobaka na ye te ça va bébé star papa bato mokolo alobaka te akipaka makambo te eza nini toloba nanu communauté bozomona biloko wana bovandi kimia soki ezalaki biso bato asila mais tongo tomona batata tu ya théâtre babimi bapapa ya théâtre ya bozomona papa ale bazofinga ye bosani mais iva alalaka lamuka bato nde banda ofingaka bato na levide parce que mutu wana akabwana ye yango ata bapapa serge mabuminene lelo bobeta te bwana belville boyebela en tout cas boyebela lelo papa ale basali ebe bongo bino yo tutu papa serge yo ma mokolo olobe pa belville korapela akoyesa bato ke ti okoma libumunene bokoma libumunene na mbongo na ye donc papa ale il fallait pas que de Turquie papa ale il fallait pas que de Dubaï
osali événement raté oyo obengisi mutu te ocontacte mutu te osollicite mutu te soi-disant cordon ya chaîne pendant que ana poste na ye ana ni suspension tosola na kote oyo mutu ana poste na ye ana ni suspension mais si Belvi atie Patrick cordon papa alami yebi te kalongwe parce que mbongo ka toza na biso mais mpona bambongo mosusu Belvi faut dédommager dédommager il faut dédommager papa allez likolo nango il faut papa yango koporter ata plainte parce que oke koengage mutu na poste oyo azalaki ye miyebi te ke yo olongoli ye ye ayebi kaka jusqu'aujourd'hui aza cordon ya Belar télévision mais yo oke koengage mutu na place ya papa Alain soki ezalaki na bapoto droit wana papa Alain alingaka porte plainte mpo alingaka kofuta parce que ça c'est la méchanceté eza motema mabe oyo Belvi oza nango papa wana asali yo nini bana wana bino bozo blesse ya koya koyebisa ke mama na bango bakundela ye baorpheline wana na baorphelin wana bino bozo blesse oyo bokomi kovandela bango butu moi na baminiature papa ale fazo nsambo papa ale nani boye ya fazo nsambongo akanisa bolamu ya Belvi bolamu nini Belvi naza basalela bato kaka bolamu Belvi na vi nene moto asalela bolamu te donc Belvi moto asalela bato kaka bolamu non Belvi na vi na ye basalela bolamu te cher ami bandeko nanga totalaka lelo totala lobi totala lelo to totala lobi papa la ezaka tika kozala éternellement kaka na théâtre na bambo tozomona ba Mireille Blanche lelo yo Belvi oza koproduire bafilme otikala producteur éternellement te preuve année FB eya Jérémy cinéma eye Cardozo aye Kevin Sinek oyo azokomesa filme kizo Kevin Sinek ngana toya baproblème ya Kevin namoni mikolo ozosaka na otala bafilme okomi kosala tala Kevin tokana boye Kevin bakotela Kevin parti oyo dekare ketela Kevin ngana tokana boye te tokanaki faut tolire air nyonso boni bokomi ozoyesi bata barepo ebele boye toa problème na barepo likamni boniko Kevin solati soki biso filme totala kuna baproducteur bazoya kaka bato koproduire bakoya lelo elali ya yo lobe kolala ya papa ala komi producteur monene Belvi otelema te qui a cru que un jour Jérémy a coproduire bato bakouta poto bakoenvie bakojouer na JF Production nani qui a pensé même à ça tout le monde a comme comment tu as Jérémy aganga mama nangaye batenga na YouTube élévation mwana mobali wana pièce ebande kenda na mama nanga batenga na YouTube nani a pensé que un jour lelo Jérémy erozala ke todo mona bato lokwa ba 2 minutes a jouer à place mususu te ke pas Jérémy soit ekini bato lokwa ba duche ba jouer à place mususu te ke pas Jérémy soit ekini qui a pensé à ça cher ami pour vous dire que les paniers circulent encore oyebi lobi te papa ale sera au produit par comme un grand producteur un jour oyebi te oyebi vision ya papa Alain te pourquoi koluka koya ko déstabiliser mutu ko finga mutu ko blesser mutu avec haine bo finga bato na haine bato les gens de famille liboma bo finga bato na motema mabe bozolo ba mutu sentir que bon avec haine na motema mabe nyonso pourquoi en tout cas DBS compagnie de transport ezana pona bino bana kin bana Congo et consommer benga sala commande ya mutuka na yo et otambwisa yo ndenge nyonso olingo futa ba séjour na yo DBS compagnie de transport ezana pona bino bandero ba bolingo benga yaya mbongo mukie otamboli na sécurité mbongo mukie oza otamboli avec protection na DBS
transport ate obosani o mukanda na ngai ya poto bozongiselo so obosana na mutuka na biso bogardele yo o nabosanaki 1 million de dollars bogardele yo toyebi moyibi te DBS transport nayesi bino qualité bato apoto bobenga bino mobomona nga baloba te otambola malili otuna osentir chaleur ya moi te yo moko omipose bakestion bi malili oyo nakokoka yango te ekotanga tellement naomonaka lokwa naa na poto biso ya bongo DBS bokosepela bandeko nazongo na sujet na nga olele kaka nyamela mwa mai JS production balobi Jérémy Chabani Casino de Paris boeskizaka yango nyebe eloko ezopesa bango chimie ya bulei papa ayaki kaka Congo papa azomata susu avion ya Air France grâce ya Jérémy Chabani yo lukotinda bato bafingaka papa ale barapelaka papa ale ke yo tokundele mwasi yaya eza compagnie olobaka bele arrête compagnie parce que eza compagnie c'est tout à fait normal bakunda mwasa papa ale parce que la première degré tosolola bébé tosolola bébé star tosolola bandeko aza première degré donc c'est tout à fait normal il faut bénéficier na grâce wana ye papa ale yaya botika biso bamakelele biso nde toza JS production Casino de Paris événement tokopesa date d'ici là bana poto tozoyebisa bino déjà bana poto plus de 30 artistes comédiens bazokitela bino na mabele baartiste oyo borevara les abaku mamsa ozana aza na kati fila sanganaka na bato te mais mpo na Jérémy likambo ezokotanga avec mafuta mais mpo na Jérémy sila kosangana na baartiste comédien misusu Casino de Paris badefi ya kolongola yango wana mwana moke azotya bino babi azobetaka bino badada olie oyo banda kolongola olongola badefi omwana moke azotya yo ozotindaka bato bafingaka mwana moke bafingaka mamana yaya ngana ebi JS Jérémy na banoni mona nyonso normal le balance décarré dodo elle a bandé internet que bando finira monter ma passe mais lelo normal kaka netinga oh mutu muso a combien na ni na TikTok abi ba bi sino bota mona li chombe e mo li chombe ne mutu te normal ka bébé na ma finga ni okotanga bo finga bo bina iba mobala ba tout je m'en fous ba ba histoire ba ebi ba bo ebi te na tina te en tout cas JS production biso kaka congratulations chaîne oloboloba te etali biso te likambo ezane mwana moke azobeta yo yango balobaka mwana moke aso abeti mokolo atika bitumba noki te frappe ozozwa frappe d'aller frappe retour Jérémy azotindika yo na makofi olie oya oluka longola babi te olongola babi te po ani yo tindaka bato bafinga mwa moke toboyi tikela biso Jérémy toboyi na biso na Jérémy Chabani na biso tikela biso Jérémy Chabani na biso bahéroïne boya kokomante nano boya kolaike toboyi na biso na Jérémy Chabani na biso tikela biso Jérémy avanda na ngwende na ye ensemble ça bien il fait la fierté de ce pays bino bokoma na ba haine ya bana mike mwana moke azotravailler comme na haine na motema mabe na ye pourquoi kozani en tout cas pour na Jérémy tolingi te pour na Jérémy toboyi pour na Jérémy botika ye Casino de Paris plus de 30 artistes et comédiens 10 journalistes azomema 10 journalistes et 30 artistes et comédiens Jérémy asala eloko ata na musique esalama te eloko mwana bato moke nga abengaki petit moke akosua pilipili moko eswaka ye wana Jérémy même 30 artistes et comédiens na 10 journalistes va maintenant se retrouver à la carte na bate na papa bébé star pour la visa problème parce que son zamba soumis na mais en France ok mais Chabani soki eza va mais ça reste to ke na yo ba dia na suki ya koki douleur